nabi kambuma ya losambo nanga nabi kambuma ya bajene nanga nalonga balie katana maloba mabe bongwana maloba malamu we maloba mabe komelanga fololo we so benga si na mariage non le mariage elle gekufata nandini so benga ka mams na mariage elle gekufata ta gesho ekufa si la zalaka omoni da Costa eloko azo souffrir na ngoyo azaki ne kaka intoxiqué par bato akomaki na utiliser do batio wana na centre yo kendaka fingilama kendaka salaka bo kuso tali da Costa ata tamsu ata décor lelo tamsu il se retrouve il se retrouve par rapport à Dakos. Il se retrouve. Bami bali à théâtre, bolati jeep trop. Bolati robe ming to kabola mnoli puta makasi. Bozunga na pantalon. Ba Dakos ça lo so ba bimi ba changer langage, ba comprendre ce que l'homme sous si mais ba ki eza vérité. Ba comprendre l'homme sous Gomez et bima ki azolela, ba vérité bimi, ba tali ba bino si la n'est pour rien. Moi c'est abattu. To maltraiter moi c'est abattu non ko fana vérité tina bimisa non mam c'est ba pe vérité abimi si mam c'est la motema na est-ce qu'on est question o bande ko balimbisa parce que na bando singa ba pardon bo singa na banga retour à ba question na ngamsusu so ino to bito chayo na belle vie la histoire ande ko Mike na Koffi Olomide nana koza Koffi na koza Mike na mai kata ma chéra c'est kanzambe nanda ko ta melo ki ma question na poser yo nana koza Koffi na koza Mike na bino mbai baba ko pouvoir répondre pas d'autre temps. Et voilà, merci beaucoup à tout le monde. Bienvenue encore une fois en analyse sur avec Tonton Irano, le Tonton des Abakouk. Beaucoup remarqué, Tozali, la décoration qui toko, les gars, boebi. Plateau moko très génial. Au Pinza, Tozo Pesa merci mingi. Na maman chérie, Tozo rendre visite. Et l'on a maman Sandrine. Hein? Babone pe à maman Sandrine, boebi déjà, nenga ezalaka, bolé, bilo a kitoko. Et l'on a maman Sandrine, la visite, wana isali bien. Bisope awa, na Clé Média Télévision, tolobi, bol na moi analyse auto, ça na maman Sandrine. Et surtout, eza analyse à Liboso na 2025. Bokota, bocha ba like, et surtout, bato pepe baza baboni na bisote, bo s'abonner na Clé Média Télévision. Toko kota na ba domaine nyonso. Nazo beta c'était pas maté parce que, bo remarquez déjà, na bévénement mingi tozo zala wana sur place. Cette fois-ci, na ba live toko kota. Tokota vraiment tokosala ndenge bato tout basalaka. Merci de sous na famille Babakouk ou bolembara bisote na ba vidéo ko commenter ko liker kane bosalaka analyse yango bo sepelaki Tonton Irano avec maman Sandrine. Maman Sandrine, bonne année. Bonne année Tonton Irano, bonne année na bato nyonso Holanda biso. Tonton Irano habite kota na ba domaine nyonso to kota c'est que religion ezali. Oui. Ba pasteur, ba nani, ba nani. Qu'il est le format ils assomment wana sombele penza et surtout likambo est touché pena peuple de Dieu le cela pasteur Mike na pasteur Dakumuda pe à son âme et déranger pe bandeko belé voilà na Sam Tamar na femme Tamar oui et sali pas si bato belé ba zolo ba n'importe quoi mutu azo commenter na ndenge na ye eza selon mutu na mutu ninga zo zo likambo na ye yo poza mopanzi sango tango moni likambo wango ya kotala pasteur Dakumuda Koffi émission 4 ans passés aujourd'hui pasteur Mike de présent a ko répondre na moyi ko sala analyse ni na nyonso wana bon to irano bani ba bona question bon le lopena to so lango ka matate yali matate za wapenza vraiment même ngai nazaki non surprise nazaki surprise ya ko apprendre loko oyo parce que naeba na ngate ke Dakumuda Newman alobe lokwa boye te naebi te naebi yango te donc nde to aka ko apprendre makamno soka na réseaux sociaux nde pe naki ko apprendre nouvelle oyo soit extrait émission oyo yone mutu etamboli est-ce que Nathalie Dakumuda Newman na comprendre que eza émission akala
so tali santé au mona ke na image en ozo ça comprendre que eza image akala bato mayele lokwa ba Giroman a peso pe na année biso eza ya 2018 2019 donc 4 à 5 ans passés donc tout le monde na biso tout le monde encore que bimi juste une apparition il y a pasteur Mike ba pasteur lelo esalanga soni nde la mona bato benga ba passe temps esalanga passe na motema ba passe temps oza pasteur on dit mi charge wana nga za mosala nzambe na sunga batu na ba prière ba fermissement batu ba bongola motema batu ba changer conduite na mon pasteur faut ezala pendenge nini tant déjà mon talobi ke nga na tiki boy donc ba ko mona osusu na ba fréquentation mon songolo pakalate pasteur Dakumuda a lancé qui défi azaki na bon moi en aucun jour pasteur Mike Abima pour que a ko riposter to kamo biso nyo sokana to moni cher et comme esika ya ba bordure cher et comme esika ya ekenda kezonga ki to kamo ki nga na tali on a vu oh makamnine congolais pas comme muto mayele internet peut ezana zo soutenir biso pour ebimisela biso ka ba archive ebimarate wo pour ezaka likama preuve à l'appui pour passer la Kumuda lobaka ceux qui owangani soit ceux moko abimi na yana ba preuve donc nyoso o ebimi et la kisika que pasteur Mike donc te comprendre directement identité na yo vraiment te comprendre ba mo identité na yo bo ki na quatre chemins o lobi ngomba mo quatre chemins te comprendre na so maman identité ya mutu parce que moni kalezaka to pe kalaka te un homme de Dieu faut azala na famille azana mwasi azana bana na ye to mona bango ayaka pazo te ma pasteur na biso ye basi na ba bazala na bango te to mona na biso ka eloko ka bongo tout le monde a un bon donc c'était rare à l'époque ils allaient qui ba histoire pasteur ils allaient moi honte son mais le ba on ba oyo kila ngota le côté boko fanda bwe mutakala pasteur ebimi boko fanda bwe Francis Tatou ceux qui baba mora lobi kuna tala ba ono sonde bazo bamana ngana comprendre ka ke nzamba sa lembi habite ce qu'on a obimisa bino penza na mpoasa po buza bato ngana créer non la sabino ke ngande nzambe po boko tambola te ko leka ngai nzambe le mtobi bon parce que ba répondre à cadavre te po da kumuda obimate po ba samba vraiment eza lokwa ngana keno na dans procès mo eza entre ngana yo na justice so pe wapi yo kufi esili po innocent donc ko zo ba innocent donc ne kono na no besoin osomona eza la raté nga déjà comme on a Peniel ozaki mwasi to pe mama ya bana ya Mike na nyoso o ya loba to zaki batu bon fa to comprendre no début ali kamo zandeni tam so za batu ba sentiment ba traiter comme folle tout ça liboma to bosani ke liboma na azwela nkana kati anda kwana par rapport ya maltraitance ba ko beta ba makamo abongo to vanda po to ko mona zawadi ayi lelo susu ba makambo boye bima osomona keza penza kitoko te mwana nzambe nyonso eza mupagano tanga ota likambo zo comprendre kake Dakumuda zaki na bomoi oyaki te voilà tango azaki nde lingeza la bien boke nango bo matisi yango parce que Koffi Olomide chaque fois bimara benga bino ba aventurier abenga rabino ba faxeur ba miyibi bozo kosa bana nzambe bo bimate Denis Lesi makambo oyo Dakumuda lobi na makambo ene sa loba chaque jour isa donc eloko moko a traiter bino ka bon aloba ba vérité sur bino lelo kuna tali alobi we akota kisi 3 fois nganga 3 fois amone simba te ya liboso zoka kisi akoma muta makasi wa Denis Lesi gantia na beta kai amone simba ta tikaka ya mibala pesi baba nini mo abi asimba kisi te meto lele se ka beta bomba omoni JF Ifongi na ete so tala kai kende ko tala ka chaîne wana na tala ka yango muto matanga zo banda nanu nini émission asambila ngata kaloba kanga miso bonde na kanga pa miso ça bi kanga miso bonde ta kangi miso na bonde lipe na ye parce que aloba ba vérité moko oh même ngamoko e apesaka na motema na vandi pana lobi eza esengo koyeba nzambe kotamona kobanga nzambe pe kosa eleve mwana solo po makambo alobaka yaya mais okamwa yo za mosela nzambe Koffi okelukela Koffi nini c'est ça okelukela Koffi Sandrine mutuno moko yelinga quand on dit par exemple que non toute vérité n'est pas bonne à dire na muto azui nakolo bandenge nini azui repentance
azui ayambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il est important quand il est à la télévision ata to la makambo nzamba saleli parce que lelo makambo ezopela sur l'étoile les aga makambo da kumuda loba aloba ki awazana lelo bomba te aloba si saja loba yango lelo epelisi moto l'absence na ye na bato batikali na nous vivants et servir biso comme leçon okoya na témoignage moko boye ekopelisa pe moto na mboka mo témoignage eza mabete ndeshi da kumuda za mutu mo ayebanaka na monde ya musique otobengaka musique profane tant on se repentir tout carrément faut pas comprendre que da kumuda au service sous mokili te aoyembela sous Sandrine te aoyembela sous Fleur te akomi ko servir nzambe nde esalaki ke aye ko témoigner na bongo limotema na tiki nzeo na komi na nzela o akomi pasteur alors biloko nyonso oyo ya viva osala nini il faut témoigner yango omoni soki ezaki a témoigner ki par rapport ya Mike ape abeti kaka lisolo alobi ke navandaki ye nde Kofi abengi alobi ne okoyana ndako mukonini kutu navandi awa naza na Mike donc place wana mutu nyonso amayele fa comprendre que Kofi alukaki nde asopa Mike atalisa na ndako muda ke Mike payaka awa aye malgré changement de fréquence na yo aye awa aye kozwa mwa babiloko po bango babengaki grand maître mais ngai nalobaka grand maître ezaka nzambe grand maître eza nzambe po ka nzambe na mokomisa koloba ke eleve bana paola bino nyonso apaola bango na se atalaka ne bango aotala bino me mokolo bapesa bango mokongo bato baovivre bahumiliation moko awa oyo bango mo baondima te donc ezali kaka donc ezalaki lobo le grand mopa asalaki yango expressement eza na bamibali oyo basala ndeni aza na fille mo boye na chambre na ye mais po alakisa bino asopaka fille wana irano kota na chambre wana oswela ngai big Juliette mo ezala na bona longola bandefo oyo okuti fille wana nu comme so okuti nga obimika na big Juliette na Sandrine opesa maboye olokela balabala mutu malamu azali ahumilie yo sikoyo yo pe mukoloko ya ozalaki na tante ke obongisa telefone ofilme nga ntango oloba bao baondima bao baroboya okosi sani oke kuna osala nini baza pe c'est ça nde sikoyo eloko peut-être elingaki ko sauver Mike ezalaki kaka ntango da kumuda azalaki il a fallu abima aussi en tant qu'abima ete yango monde ça est-ce que c'était important kaka ya koya ko se défendre parce que yé pas s'inquiéter amoni ministère ezali ils ont salarié mais ce n'était pas important ya koya yango bato balobi te olingaki ovanda na yo po façon ka déjà nanu eza na impolitesse manière oyo ayeli kobima ozalaki na mateya oteya bato makambo mosusu mateya échanger ekomi da kumuda ntango mosusu bato mosusu na kati ya église na yo bayebi da bao da kumuda te oui eza bato mosusu bana maîtrise na da kumuda te mais yo oye kaka c'est pas dit que parce que makambo eleka na internet bato lobaki batangaki kombo na yo yo faut ya kaka ozongisa ngo lisusu ezalaki nango na mais comme un peu habitude lelo baprédication ebele ekomaka na baexemple nakobeta no lisolo mama moko boye nakobeta nayebaka te est ce que ezalaka Jésus pateyaka bongo na baexemple ebele bongo c'est que Jésus pateyaka bongo to lelo ekomaka omona pasteur verset moko boye tala baexemple ebele na kati na batémoignage ebele kaka cher wana nde ya banji kogangela bato na cher na interprète pa lobi langue kaka na cher wana bitumba pe ebundama na cher bato baomela diamba na cher donc po mona ke nyonso échanger yango ba cher eza na importance te motema moto bakoyeba histoire na oyo moto osenti mpe na pasteur oyo azoyoba na ngai oyo eza prédication abongisi lelo te okape na sere moko ayelaka nga boye azalaka na mobali ovandi mpe na obi te o ngai na ye na pasteur Moïse tokobenga bango bapasteur tokobenga bango bongo bosiko tosani tokobenga bango bapasteur mais nga soki eloko elekelanga Kofi azwa courage akobenga bango baaventurier ebayaka koloba te moko ta bimaka alobaki Kofi obenga so baaventurier mpona nini fo pesa biso respect tanke basala nzambe anyataka bango bayaka te bayaka koloba te mpo ya nini bato ko barépondre to bayebani bakotaka place moko yango na banga bango te dossier à suivre paraît-il que famille est portée plainte bon famille wapi il y a le pasteur Kimbukusu Christian Kimbukusu alias Dakumuda paraît-il qu'il va porter plainte tout en nom du solong. Allez, on comprendre que dès que ça la va plein wana, c'est pour prouver aux gens et puis va plein wana va qui n'allait qu'au préparer hein. N'allait qu'au préparer concert.
tala ba concert ba sali biso na stade de Martyrs bato ba kotana ba bougie bato ba lati ba ndenge moko boye bato ba donc tu sens que bon Nzambe ezate bon Nzambe ezate. Quel était le message dans le stade wana? Mwana Nzambe moko na moko ayeba place azali yango nga mona zolo ba liona ndako na tonga vana bima na bi église liboso za motema nanga na oyeba na respecter 10 commandements na yeba ke o non sala ngote Nzamba lingi ngote na sala oyo Nzamba lingi et le reste on verra ça après parce que ça na bato mingi balinga suko kende église te bato mingi balinga ki église te si ya pasteur rabi mana mninga pasteur bazali nyoso na kapo na gloire à mokili obenga minonte mokomika pasteur regarde osomona donc eza kitoko te so toto kota na femme Tamar ndenge moko femme Tamar abandaki bien azana nzembo ne moboye na linga mingi nabi kambuma ya losambo nanga nabi kambuma ya bajene nanga nalonga nzembo na linga ngo mingi mais moboye esalika na yeba mo muke ma Tamar ayindi sikoto okoyembela pe SBiko poto boya badodo te na linga nzembo wana mingi balie katana maloba mabe bongwana maloba malamu we maloba mabe komelanga fololo we ti mobe kitoko eza sona okanya tina luka na yebeza na oya femme Tamar c'est par là que na no luka femme Tamar na kina moni na zui penze na télécharger oh na so kamwa femme Tamar aleki so tali na TikTok challenge bato ba chape banzim na bango eke nango évangélisation na ipezo ken na moni ba consacrer pa koma pasteur et comment biti le koma so kam taimba tonto irano fo biso to ka ko yemba biso pe faut ba ko consacrer biso ba chroniquer eza ko mabeta pata moko ta mibale ata tonto bishop akoma pe pasteur eza munorone moko ake nonka pasteur baba ko mo bibi kuna bishop ke nango no pe bongo ou be tanas dibinga pasteur Miss Lolo na Zuma pasteur Miss Lolo to koto ke nan pe bongo po so il faut ngabe na yembit ba ke consacrer ngape po mona ke bato ba okina ndenga ba je bato ba sakana Nzambe femme Tamar ezoki femme Tamar ezokende femme Tamar ayeko le kana émission lobi non fali amemaye fali papa na bango abeti mo histoire mutoko boya ngote fali za mututi po so fali amemi esani esa na problème te po fali pas na bato afanda na pina bango alia pena bandako na bango donc ça va témoignage a témoigner na ye neti ngana ko boye lokwa bonte parce que muto ayeba na kana bato esili fali na ba système na mo ba live oli ka ba live na ba TikTok a préféré peke quand moi nani sœur oya lobela ki penga a reconnaître pour na yebi tumusu ba ka kuwanga ne na yebi ete mais fali na humilité na ye na yebi tchano nzembo wana ko ayembi nzembo de ce côté là fali pour na remarquer azara sympa koto wana azara vraiment ayoki yanga baka nous vivons tous internet makambo na yebi mama chala mona te yebi tango lobi ke fali nani babeti pe lisolo moto so ba ko perdre de vue mais beti beaucoup ok nakomi habiter na sale pe plaisir nako simbi cette touche te nga na ba ramasso parce que bele ba simbi sa ba touche awa na ebieta tina mona été mais yo yebié ayebi pe yo mais comme eza télé comme akoma star munene aboyi mais fali na ki star na ye atali habiter na ndimi ko femme Tamar ko lokwa fali ayembi nze munene na live bande grosso bazaki na live ba yemba ki pe et ça lui plaisir c'est tout ya ye et puis c'est vertige ce qui est comme isko so yeba to basali mo live ba koti loko mo besoin de commentaire mo ye pas ya répondre à ça il en live tu te comme na phase à l'acceptation taille alati slim alati na body ser corps do moni nyonso ndenge komeli epe boy yeba to bazolo ba to sambila ka pona ye azonga nzela parce que abungi pe nzela ma pasteur c'est ça ya on to zolo balinga ma fréquentation tango yambi Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur yeba banani ozo fréquenter bato ebele bazo comprendre eloko ngote o tenga na zuba teme o nga na changer na bongwana o fréquentaka banani c'est ça aussi o azando kité ko vana na bango ezaki ndokité te excès tout excès nous baloba na lopoto c'est ça pona bato nini ko vana bango neti pasteur Mike nga na lobi te ke Kofi aza soki ndoki c'est ça na rojiger na nga Kofi te fréquentation na loba nga Kofi aza ndoki te ko fréquenter pe Kofi za na ngo mabete mais oromona atom cité akeyamba Kofi ba so ba vanda tamulai ko ba parler langage mon côté Kofi ovanda botom sa zani torse ni
azoyemba babiloko na ye mais atome ça na Bible na ye au méditer donc c'est différent to bité que confiance à diable mais tant que comme on confiance décortiquer bango ba lokuta bazarana babasi ba deuxième femme bana banani beta masolo wana mais so baka ko ya monaka alo babiloko o ya mona yo ngabiga ko condamner confiter po ko fa ko so pe Bible nous pe ko te ya pe bino oui ate ibino si alaxi no ka ke ba o ba te ya bino ba ko saka bino ozomona po vane vena biso Félix Waseko ayebi Bible makasi omona passer walota aye bafanda na confiter mais to ko faire ba Mike Petit nanga to betaka masola basi na parler akuta na émission ezali Nathalie na lembi parler asala kabo ozomona biloko na penza et honorer basala nzambe te et honorer ata ba père te na bi passer moko auto le cas dernièrement azo senga pardon pa ba père ba père spirituel ba père o ba pesa bango balakisa bango nzela na bosa ezalaka kombo mo be kala mingi te ya asengi ba pardon limbisa biso to otambola mabe bilo mo ya bongo omona ya bien te ba passer à Mike bazonga na ba église na bango voilà bazonga c'est pas le temps bazana na temps wana ko welete kozala eza ata femme Tamar azonga na makolo nzambe baza préparer c'est ça au début préparer te bazoya na loyenge bazonga soki bozozonga te bozo comprendre te bobando limwa pau wana bino boluka ke bato bakolia pau bino monde bokolia pau parce que boza kotosa te merci to comme na biso na suka na dossier oyo parce que to kota na deuxième naloba ndenge nini to kota na deuxième dossier oyo ezali na ngambo ya cinéma mais mutuna moko ya suka ezali par rapport à makambo oyo etali bapasteur bazaka na structure na bango ya bapasteur nayebi te soki ezalaka pasteur Dodo Kamba ye mutu akambaka yango est ce que bakotia mwa liloba te na dossier ya pasteur Mike po bango nani otosa nani isaka ndesi biso peka na YouTube bango ti na yango chef nani ya chez zate na makambo ya pasteur ate eza nango nani otosa nani parce que soki ezalaki alinga ba modèle wana te ekozala mpe eza nango mais kiboyi ngai nde ozomwa eloko ezoboma bato baobuka oyo te mikitisa bato bazoyi bakomikitisa te yebisaka moto kwa Dodo Kamba est ce que soki ye nde moto aza place wana aza un mot à dire devant Mike akoka mpe koloba te po ntango oloba ayeli oyo na chere anju koganga modèle wana moto azoganga na mpona moto aza na bomoi te bosiko yo moto oza na bomoi ozoriske babeta na Dodo Kamba basali mabe to ndeni yokanisi makambo oyo nyonso bapase awa alo bamoni te bakiziami na bato nyonso na bamoni te baotala mpe kana mosika te soni baza mo ebele peti yango peti yango ya mabe toza bapase mosusu baokota fulu tozawa na allure baokende en tout cas là c'est maman Sandrine réflexion na ye yango alobi clair alobi ke il faut toyebaka mpe bato nini tokofréquente ntango baobenga mwana nzambe yeba mpe moto akofréquente moto osakei basaka susu babras de fer na ye te aza na ye moto azopema su te na mwa makambo ekotaki mingi baisrael mutombo bato ebele balobi bapaster gili donc bato ebele bazalaki choke na likambo yango bon nzambe kaka atalisa biso akomisa biso mpe na ntina suka makambo mosusu tonoyoka na mosika o te ezaka bongo wana tomoni te mais lelo tokomomona yango eza mpona kointerpele peuple de Dieu ntango motu mosusu alobi ke ngai na kosambela ngai na ndako nalingaka baeglise te bokondane ye te boteni ye rigueur te makambo yango natalaki video moko mpe bimi awa na kotanga pasteur te azoloba baza bandoki te baza baninga na biso soki apesinga mbongo nakuzwako nakuzwa na tonalité na biso toyebani masandini makambo ya théâtre awa moto pasi ngai azosepela kutu vumi ndenge oyembi awa SB tokotu ata studio po to éviter makambo ya droit d'auteur ndeko mobali asala nzembo na ye histoire na bango bacontrat na bango soki bapourparler na bango toyeba te mais pourquoi bakokondane Vincent Toulouse mpona nini ayambi mwana mobali oyo tout konso batraite na baforme nyonso tandis que Vincent akosaka mosala na ye oyo tobengi ya kopanza sango est ce que ezalaki péché ya koyamba ndeko asala nzembo oyo elekaka na belard mpo lelo batraite Vincent Toulouse de tous les mots ke no aza jaloux boye na boye aza na niveau abela te boye na boye tout consort nayebi te bamosusu bakomeli même na bacommentaire des fois boye na boye mais likambo babaka mama boyaka baémission ya bongo alongolisaka bato baémission mama boyi te émission
ndeka na YouTube andimi émission ndeka c'est ka sepeli ndenge basasi Vincent okoloba neti nini na likambo so bafingi Vincent ezaka loka moi huile ekoti moi litungulu moi poivron esala bien wana eza basemblant soki bato balembi déjà komonela konyokola bato bato ya théâtre so naleki awa na kuna bakoboya bazolandela bazocontrôle bino bakomi kocontrôle lisusu na baémission na baplateau ya bato aya ngai aloba na anke totala na bato mosusu batya tembe mposo batala ete baofinga Vincent te mpo baye kotala Vincent aza na plein droit ya oyamba moto nyonso alingi atanga mpe Vincent koyamba ninga esa pasi pani soki naza na eloko na amona na présentant mpa Vincent natali mpe no bababone oyo aza nango aza na deux chaînes ana chaîne moko eza juste mpo na production chaîne na ye mosusu eza mpona baémission akendaka nango bongo ko chaîne baémission et donc etikalaka bongo evivre te to apondaka banani atika banani bokobenge des fois nde bolingi déjà jalousie kanda ya Vincent bango batikala côté ya mama ya mama ni mama faut bo comprendre babiloko wana mpona moni place balobi ke Vincent alia kutu pardon aboma dali dikambala totangi yango na yo yoka mpasi bato bakomi Vincent aboma ya dadi watikala na nini po bawelaka na ye nini Vincent aboma ya dadi omwa niveau bato bakomi nango mais misongo balongoli te baolongola mpo nini baolongola te mama bango agéra makambo na bango nyonso ndeko wana mobali aleki asengi bango droit d'auteur te kanda na bango mosusu ezalaka Vincent ndenge ayamba dati c'est ça dati ne pouvait pas aleka pa Vincent aloba makambo wana moni biloko elemema shishi na sese Vincent bakite na sisaka likambo dati yaka sisa nde dati pa yaka sisaka bato bafinga dati pe rodu wana bapesa ye raison lelo bofinga bino Vincent bolema nzembo eza ya ndeko wana esalini dona nzembo mpe bocréa bato bocréa mpe na nzembo lisusu moto wana mpa boyi bino te aremercie bino asali bino baeloge abite grâce a nzembo wana na zabe esalanga bo mabe eza wapi mabe eza wapi peut-être fauteuil wana ya Vincent ezosala pasi po discours ya liboso ezalaki kisita lelo lisolo ya kisita esila baye na affection ya des fois bon totaka makambo wana ndenge okende bongo Vincent paza na ye paster ataza des fois bapaster mosuku baba des fois bosala bango ni papa tika tovanda c'est ça bapaster nyonso te bazali bamosusu mpe baza bango mpe normal bazala mosusu baza mpe normal bazali Vincent abotaka te bino bato bobota so batuni bino bana ngo baza oka akenda congé azongaka te otindaka ata minerval otindaka te mais Vincent aza naza responsable akipe mwana ye akipe mwasi na ye amataka avion azongi asali boye ye mpe aza patron na coin na ye salaka mosando osala na kimi aza mpe na baboni koleka bino ya kosaka nango te ya kosakana te babosanaka nde likambo yango bayebaka te nzambe tozala mpe monoko koloba tonto yeko nalobaka moke me na se azobwaka baflèche te nalobaka normal nalobwaka nanga te mpo nabwaka baflèche masa nde likambo ya dacosta likambo ya dacosta je crois bien 2025 oyo ndenge makambo ya bien ekozala nde nazosentir na SB po façon déjà ya bato nde bango réfléchir boye ça montre que justice ya nzambe oyo tolobaka mpo asila ekomi manifeste nango lelo dacosta se rendre compte que non absence na na SB ezoboma même carrière na nga moko nakojoue na ngai tout consort mais nakoliaka mpe ka ndunda chaque jour te po bandunda mosusu ezali olie mpe boye oleki libumu ndeti na minute oyo libumu ezoleka ye makambo ebebi mpenza makambo mpenza eza mabe makasi peut-être topesa deuxième chance soki akoya lisusu mpona santaki aza na mwa mingi ya koloba mais asengi kaka mwa sagesse te ndenge alobakaki azaka moto moyele asengi teke aleka na SB mais alobi ke soki SB ebengi ye aza mie place akoya kojoue okoloba nini par rapport à badire na ye nyonso aloba mpona sila lelo se rendre compte ke non soki ndeko na ye epo ake plus loin alobi ke akobenga nga dacosta te akobenga nga na nkombo na ngai ya ndako Cédric ya liboso nga na oloba omoi dacosta so obenga asila na mariage non le mariage alingi kufa te
C'est ça. Ah, on révèle biso eloko hein. Elingi ekufa te. Oh, na ndeni. So abengaka mams na mariage elingi ekufa te. Ta geshu ekufa Te. Sila azalaka. Nalobi ka bon. Tanta Irano nga monaka bandoto. Ozaka pe mayele makasi. Nga monaka bandoto. Nga. Nalobi na nga bon. Omoni Da Costa. Eloko azo souffrir nango yo. Azalaki ne kaka intoxiqué par bato. Akomaki na ye utilisé. Donc batio wana na centre. Yo kendaka fingilanga. Kendaka salaka boy. Pour otali Da Costa. Ata tamsou, ata décor lelo. Tamsou il se retrouve. Ah. Il se retrouve par rapport à Da Costa. Il se retrouve. Ah, nandeni. Da Costa pas jouer carte. Pour otali pe musala, to tche décor, to tche Da Costa. O mo pa ke décor azanan. Da Costa ça va. Nga na ko classer Da Costa na ba rang ya ba Pierrot. Na ko classer avec ba Omari. Na ko classer penza Da Costa. C'est un bon joueur. Ye mo ka préférer na ko taka na ba Jaba Abasi. Ah, yemoko. A préféré ko taka ba Jaba Abasi pour faire plaisir na mutumo batalika mutu na mama sa yo kana tesika na kende la ye. OK. A côté na ba ja saleté makasi. Est-ce que c'est une intérêt te? Tant à côté na ja. Yenda bien intérêt non. Nga na bien intérêt non te. Yenda bien intérêt non za kini. Et les lorsqu'on a intérêt on za susute. OK. Ay mon ko na contre mire. Non sandeli. Omoni nga kutu tangu ibuta lobeke ba oya. Na zile teke za Da Costa na kamwe. C'est ça. Na kamwe. Même des bijoux la reine abimara na kamwa. Kabi on nzamba si des bijoux. Da Costa ebo e kamusinga. Mais nga na yoki pe Serge aza nzela soya. Nena yoki Serge kaka o moko Serge. Mabeta aya. Serge azoya. Aya. Bozolia seka mais keba Serge azoya. Na oka lisolo yango. Bayo saka ba misana bango. Bayo sandi musala. Azolela makasi SB. Balesi ndunda mingi. Kuna bato ali akandunda. Bon babi puissance à SB pe ça la bien. Yo mam sabenga ba mingi ba fan frustré. Pourquoi? Bolinganga mais boyinanga. Manque nanga affection les abinoté homoni et ça la bon pour que ba ka finga ka ba blos balobakana. Ba mi bali ya théâtre bolati jupe trop. Bolati robe mingi to kabola binoli puta makasi. Bozonga na pantalon. Bokizo loso basali bino vidéo. Obiloko esenga pasi. Bozonga na pantalon toto yikana zonga lati bo. Bozo sko ba décision lokwa ba mbali ba so décision non ça boité non ça boy. Muto obangisa ngate muto ko intimider ngate pona rôle. Ba talent ekufi. Soki lelo amonike, soki lelo comme yemo lobi soki rôle ezali, soki rôle eza. Poto yo kapeke deuxième saison ya Sila l'Ivoirienne. Okay. Il faut casting moi mukua. Casting mo boya bien penza. Nabi ke ba talent basé. Da Costa a joué ka na. C'est sûr a joué parce que fa ba vérité hein, eza film o na tala penzate. Atangai. Na tala na sabona. Eza pe péché te kotala ngote. Na tala yango fomonte. Na ko tala ngo mo ke 2-3 épisodes ya pamba kaka. Na eza film na comprendre yango bien te. Baba ku pe bozonga mo muke na film ngo totala ngo. Deuxième saison yé en tout cas esenga na tala na otala. Parce que période wana na yebi kutute est-ce que na yaki déjà YouTube to pende nini na yebi na ngate. Ce qui est vrai natala rango pinzate. Mais film wana pende motiva bato ebele hein. Bato ebele nde bazaka motivé à partir PFC la l'Ivoirienne. Nde Karine Fo même ça ma Sandrine eza suka na film et marquer histoire et tika la penza na ba nani na mitu ya pardon la mémoire ya bato. Donc deuxième saison nango côté Malibuso ya Gou Michel. Gou Michel aza mutu mo ba ko PCP rôle mo ba biso yo suka kaka maye mo kaye a transformer en autrement ake nango likolo. Alors fa kuta pena batu mo boye olenda obangati oye penza bo akeno pe a senti make o aza pe likambo na kati na ye. Donc ekende bon et ça la penza bien. Delta ba nani mususu Clémentine hein, Clémentine et puis ba Gbaze Thérèse ba za mo ebele place wana. Ba Eleanor ba tunyo so wana. Fait sali ke ba sali casting a bongo ba to Kinshasa
basangisi ba mixte basali mixte nini mixage pardon bato ya poto moi Kinshasa moke mais esenga ba moyen na si deuxième saison eza kitoko nga lobaka ke bato ba libanda balulaka biloko na biso oto sa bata Kinshasa balulaka penza biloko na biso ba production na biso balulaka yona linga ba artiste tant ba pesi rôle sala yango bien po oyebi lobité et ko matiso et ko keno et ko sala yo pe bien ba d'accord ça lelo so ba bimi ba changer langage ba comprendre est-ce que biloko musu sima yo lobaki eza vérité ba comprendre biloko musu Gomez et bima ki azolela ba vérité bimi ba tali ba bino si l'année pour rien moi c'est abattu to maltraité moi c'est abattu non ko fana vérité na bimisa non mam c'est ba pe vérité abimisi mam c'est la motema na est-ce qu'on est ana problème peut-être pe maman Sandrine akati yote bakoza pe bazui fuiti ke si lazo so organiser makasi na monde ya cinéma ba artiste 2025 nomta vanda ata la place ni marcha kité na banda on da costa mabuka na daya abandi 2025 ba moka abwaki logo na ya abwaki mbela habite no vanda buiti nazala nanga les est-ce que vous allez les bienvenus nakata SB na SB ibutu mto aloba nga kuto exemple mabe mam Sazwinga boni bango vraiment aboya nete OK aboya to so esengi vraiment abenga da costa akobenga OK mais pour na yo na nyonso elobama basere na biso baza balache si peut-être bango ndi batindaka bato balobela bango moi je dirais que baza balache d'accord ça loba yango oui à ça reconnaître a reconnaître blog no so ata monsieur otaki émission bimba te bango ndenge na lobi maloba sika aloba yango abisoki ezaki bango ndi bampuyaka bato batindaka baloba c'est que baza balache afinga mams afinga biso dakota tangati afinga biso na français na ba gros mots croyant que to yeba ngote mais to kenda classe biso nyonso to kenda classe afinga so parler français to kenda classe biso to comprendre que azaki na rage envers Sila lelo à comprendre si muto va parvenir ko yesa biso ke ba gera ba fan te alobi on poani pour comprendre marambo ebele à comprendre il a compris on a biso abenga mams na libani tant sengi kufate. Ça dit beaucoup. Masani natika biso na épisode soka lobili kam. Tokoya kaka, tokolemba ete, tokoya kaka toyeba pourquoi lobi boye. C'est que likambo ezali ba mariage mususu kufa wana. Potango benga mutu grand sœur na ngai ayebi relation oyo. Grand sœur na ngai. Mutu musu akoya fetika na eka pona la ta robe soirée evandi mingi na armoire oyo. Evandi mingi na centre ba benga ngate. Garde robe pe lembi singa ayaka ka pona bongo mais elle moto ezopela ai donc la personne n'est même pas un mot à dire te botika boye liloba to muso pe ya mutu moko mutu mo boye okana kite akozongisa bato mibale o bakabwana liloba kaka to muso pe sala mate oh mona donc voilà na boye nango kota ba détail vraiment merci beaucoup maman Sandrine ndeka to lobaka bo like bo partager bo aimer émission na biso analyse ya bato ya mayeli cette fois-ci maman Sandrine andimi akita na cité atambulaka amataka betage na tele émission na melia obike ba montano mati soki betage likolo na mela kinda ko mitia likolo bongo 4e niveau voilà maman chérie j'ai bien piano na théâtre otaki na soni abwaki lo basket o swali kama kamaji nanga swali kampo banda pe lelo te tuna ekata likam soko oyebiso mwana moko mabe nabo yo mta YouTube nabo na problème depuis ma akoyebiso mais camarade de bijoux te bijoux la reine te camarade nete te abeba te ko beba na te beba na pone bawela ni sile musu ba beba na bazation de bazara tabalaka na ye na mila bala na ete bawela ni mais il y a un PCP conseil de gozonga libala bona libala ezaka léo les bas tout ça babe bana na ba opété babe bana te bijou tanga pe to ça mi ko ebe to kuta mais to kuta to so na biso bien yo bien bijou Mike na kofi belé to kuta na te yo Mike na kofi to kuta to so la po omoni ngalo ba komoni bijou nana Amelia tanti Karine bango nyonso na ba bato Francine Choukou bango nyonso na baza bato yo ba ceci disundi na peso mbote ba actrice ba comédien kwa kieka na kati kuna po yepa za pe meilleur ami ba comédien baza bato yo même ba acteur to ba actrice surtout ya groupe ya les bons samaritains ya Jean-Paul Delafoy ba maman Karine ba maman nyonso wana na mesana na ba artiste ebele
taka jour mususu ekoya anniversaire nanga parce que nga abotama na janvier bientôt l'anniversaire nanga nabotama na janvier Omar kabonga biso fete bengisanga donc na mesana ba makasi Pierrot ayola nanga tina chaîne biso pour que tout ça l'émission donc na mesana vraiment na ba artiste belé moi Sandrine question oyo bandeko balimbisa kasi na bando singa ba pardon bo singa na banga retour ya ba question na ngamsusu so ile to bito chayo na Belleville na histoire ndeko Mike na Koffi Olomide nana koza Koffi na koza Mike na mbai tikata ma chérie c'est quand tampe nanda ko ta melo ki ma question na poser yo nana koza Koffi na koza Mike na bino mbai baba ko pouvoir répondre pardon tika mbadi ko répondre tende tata china rambo da peksa ba makambo abi Sandrine ba question za ba question répondre tika boyi bandeko bolimbisa zaka mutuna tata so asiliki na koko oloba tata tiki mwana ndeti ngabo china rambo nasali nini asiliki ya mabe Sandrine, qu'est-ce que je t'avais dit? Question de tout le monde. Irana, il faut éviter ces questions. Non, après Irana, tu as des questions. Maman Belletti homo. Na tuna susu tona na sugata wana. Tata boya qui non répondre. Fio comme ça sunga Koffi comme ça Mike ndeni. Nandeni atayo. Wala che yo Koffi, ayo Koffi ya uzama. Na éviter papa. Na royo mana na sate. Wa mekana tuna Christian Shoga mteba ba makambo wana. Te Shoga mbasali eza na normal mais batu balingi ete bon. Ye pesa mesa amesa ni na ba gero 44 45 sa bundango trop. Ye ata ba ye soki combien de fois alobi ka likambo niveau alobi likambo ya ba qualité ya ba valeur. Bande ko musu ba mi kanisa ka ke. Ka olobi ake tanti vie ya busola kinae ma vie ya queen na pese ba mboda. Na peka ba tanti mpo. Bazaki so benka na émission bo tanti na Sandrine olongo singa ndako na eti papa ya Johnny Sakala olongo singa ndako na eti donc na sali be émission na batu bele. Donc lisoni ndo beta kutu ya Shoga te ya nani ya tanti vie ndinga ebisa ki pour na magamba SB international so kama ça sana batu bo sala déjà ndi ba yoki boy okaka te na bimisi yango po ba comprendre place tozali te atako ba koyiba faisabilité nde po ba kendaka Lubumbashi ba kolongulu awa ya kokende ba tourisme awa ba yana ni image ni nini si la kendaka Lubumbashi avec objectif toyebi bango bazalaka boy to ba koloba boy tingana kene mbangu na poto na kene loba kina kesali kam na poto pona boy si la za mozali si fazala ka wana fazala ka wa awela likamna bonte émission ni sala émission epesa o trophée ni kamune mo streaming boy ba to banda ndenge nini émission salama ngana za mama dara mamza ikabwe ba tuna bakuka ngwaza nani baolinga bayebeza nani voilà Maman Sandrine na ina kena yolinga te baloba mobimba kombo Maman Sandrine TV Maman Sandrine TV na bona ngolo ba nyoso po ba kendo kota ba luka ne ka ezalaka ta ba luki ba kota ka ngai fi moi ya respect na zanga surtout là ba boni maman Olga ça va maman Olga Kabelo oui ça bien ça zongaki kanda kangaki maison kin ça na Belgique ça ne osa musala oteka na ye mais atinda partout quand il mokaluba na tinda partout ya linga moni na zaboy donc so na fongolo sko fona kota ba perruque po ba lingi pe boy yo lobite bato ma Sandrine boy bien to mona lobite po mona ke longi na yo zala mikolo boy nga bien mikolo pe moi boy quand c'est na Betty Lita ba gros bisous ya mami longo yo lobako so na moni na toto yingano na 60 à l'aise poani ya mami so landi ya mami oyo Aka bongo tonto yekano kotika masa te on si la kopesa ki ba conseil mingi faut za la ka pembe na ye pona ba conseil masa ye na pesa ba conseil ya mami maman Belletti na pesa ba conseil ya yo pe ba mbote yango to sisi na biso to pesa ba mbote na batutu walandi biso en tout cas donc to côté sous deuxième 2025 tout le monde ba souhaiter ba meilleur vœu des artistes ba qui ko souhaiter biso ba souhaiter ba na bango pe et ça lit très bien au tombe libino année malamu donc santé makamno c'est ça kitoko ba abonné nyonso bazala toujours prêt ya ko recevoir ba biloko sika au mams en côté la biso vraiment na kati ya SB officiellement non ba s'abonner na kati ya SBT boke ko s'abonner
Vous s'abonnez pour Maman Sandrine, vous s'abonnez na Clé Média TV. Na Clé Média TV. Donc pas Tonton Irano et ça la fait. Quand Tonton Irano te na combo chaîne Tonton Irano TV T. Clé Média TV. Clé Média TV. Voilà. C'est un peu faut changer combo hein. Ah c'est ça parce que télévision est internationale. Télévision est sans limite. Mutu so mon Tonton Irano on est na image kaka SB. Hein, image kaka Bakouk non. Je suis l'SB, je suis à Bakouk mais télévision est net. Télévision ça musala pour nous servir peuple partout. Voilà donc c'est ça. Tu coach ma basela nzambe toi na maîtrise tu coach boy tu coach pe politique tu kenango dollar ekita bakuluna nyoso wana et ça peut blo moko important total ça rappelle na bande kona biso donc c'en est fini pour aujourd'hui to kutani prochainement ce qui tend ko bon na Tonton Irano to ça sous ba numéro à sika. Voilà, merci aussi à maman Nana Amelia na plateau kitoko ça ili biso hein. Plateau kitoko. Et les gars, ça va tout là. Ça va tout le monde l'année prochainement. Bye bye.